président va Congolais la Chine. Chine mobimba. Donc nazaki na Hong Kong, na kenda Hong Kong na bungisa passeport non. Vraiment. Tala ka bungisa passeport américain. Na bungisa passeport na Hong Kong, na benga ka président Félix. Vol ezalaki na ke 19h président Félix passeport e bungi. Oh. Lorenzo Ozawapi président Félix azaki na Guangzhou, ngazaki na Hong Kong. Boyoma donc na kati so boyoma na ndepo biso to bige bon bisote public nyos ba Congolais nyos ba ebi boyoma eza ya questionnement me repose un peu Sony président Sony la seule bina ya endroit c'est-à-dire na bien on côté na ndenge l'esprit bien na boyoma aza mutu te ezape kombo ya mutu te boyoma c'est-à-dire ezarande boye ako sala nango partout en Europe na minute en Amérique mutu akozo boyoma ça to bikande makambo ya ngozaka na États-Unis donc na États-Unis yo ne mutu kangi boyoma kombo wana eza déjà kraka ka ndenge yikoyema loba Congo promo de faté Bolanda Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigendo. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindi pour les hommes. Papa! Nina! Là, agent JB Service. Colline a venu et comment il va la mission. Je vais vous donner combien de fois de chance. Rien que tout cas, Nazaraka, Colline, on a Nazaraka, pas Naïsa, à Koufa, Batin de la Nebe. Awa, Batotembe Basili. JB Service, Yangoyo, José Baïda. Yabisakio, Awa, Ezate Batindi, O, Ezomona Nate. Awa, Soki Batindi, Bosu Colline a vino, Malamoko. Papa! Malali boso yango toza kolia moto banamo na kenda. En tout cas, JB Service, José Baïla, tango bébé calé, ayemaka ba pesa na kombo ma passe. Pona mona ba passe, ba pesa na kombo ba yila. Pona yila ka batu biloko na bango. Ata la raison. Biloko komi. Pona Paris, basaka na mingi ya kotinda. Mais on a JB Service à côté de bango na Paris. José Baïla, a collé bana Paris. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Congo promo, Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça site oyo bena no number 1. Donc site oyo bena intellectuel.
boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Mbote na balandi nyonso ya Congo Promo TV, mbote na bandimi na nga nyonso balandaka émission ya Dessin Scobar nde bomoni nga bone na yale awa don azali donc na nsima na ngai awa na liboso ya Elmac babi Elmac store ya congolais Dani Lorenzo donc nde bomoni ngai ya na kati ya Houston Dessin Scobar kiti na kati ya Houston na cadre musala toujours po balobi on a salué mon boss balobi mon président Paul Fikipo, babi FBT toujours, Moussalande, Kazijo, donc Moussalande na kati ya FBT, mais nde bomoninga na zalewa, na masolo moko boye, tout mona muto azo sala mebele na kati ya Houston awa, Congolais, azana Congolais, azate ko étranger, soki nani te, c'est un Congolais, Dani Lorenzo, nde bomoninga na libosa store na ye, na kota na sala na ye interview. Na bokasite toujours ya muke image nzamba image ne bozomo nanga na libanda wa bo santi ke Houston dos Scobar kiti na Houston émission nanga na lobaki na obeta 2018 et ozala a na kati ya Houston ne bomoninga na yawa biso toujours Congo Promo et landaka toujours place Congo la zo sa musala na e vraiment merci beaucoup na yemoko babi Raf Ngindo mokonzi na ngai merci beaucoup. On a salué balobi Yemoko Juste Sarkozy apesi bino bambote trop Yemoko balobi Kajeri Nyembo Pascal Yombe toujours très fort donc na loba mingi te quoi muka aliana olandanga tito kota na katimik mbote balandi nyonso ya Congo Promo TV mbote na bandimi nanga nyonso o balandaka émission ya Dessin Scobar. Donc, humble serviteur Nabino, de Bomoninga Lelo, dans la cata Houston, dans la Mboka wa Gloria, Yaweli, la Cléopâtre, Mboka ya Hélico, la bien Hélico de chasse, Mboka ya Mouké image, Mboka ya Mouké image, Mboka ya Vanessa Bassé, le motema ya bombastique. Donc, Naza Awa, na cadre toujours à Moussala, de Bomoninga Nazali Awa, Nazana. Mutu munene ne bozomona eboye bolanda taille na été mutu munene donc Dani Lorenzo Houston mobima bayebi donc yemoko ako se présenter pour batanga belé première fois les émissions na ngeza lelo baté belé bayebi Dani Lorenzo vraiment te pour mingi ayeba na kata Houston vraiment bonsoir Ndeko. Bonsoir. Donc, et c'est un mingi merci na nous accepter l'invitation à biso to ya maolelo bangai banano ozanani na sepeli mingi ya liboso na sepeli na Congo Promo et puis Yomogo Dessin Scobar o batu ba yebelo mokili mobimba ndenge bosali visite koya awa ko talanga na bio na ngai ouais comme on Dani Lorenzo na batu ba yebingai na bao ba yebite donc il faut découvrir ngai naza nani nasala kanini à partir ya Dessin Scobar na kati ya Congo Promo. Vraiment Dani Lorenzo ba okio vraiment eloko pena auto eli vraiment kasi poto ba kié Dani Lorenzo bangbaye bana ba toyo o bangbaye ba Dani Lorenzo za nani asala kanini na kati ya communauté congolaise. Bon, na obanda na musika parce que ezaka awate na batu bayebinga Dani Lorenzo naza entrepreneur en États-Unis mon balbaka self employed na kambo belé na saba business ya ndenge na ndenge libanda son libanda c'est-à-dire dans lobby Afrique, Europe, Asie na Amérique toza awa na batu bayebinga na Afrique bayebi déjà
na bande masolo le lote depuis Afrique na so quel genre de business you Dani usalaka ndolo bana en Afrique ti a pena kati ya États-Unis bon en Afrique na bato ba yebinga bien mingi kande bomoni na no local liboso ngaka elamba bon so na bien elamba c'est-à-dire te na zamta elamba mais na salaka bato ça peut voilà moi ebimi ka ndengwana mais na lingina lobake zande na salaka bato bilamba baleka ba monana donc ngana latsaka bato bilamba voilà na bande masolongo depuis Afrique tant to ko sala na zaki ba période na zaki na Dar es Salaam na ko sala ba fashion mambo belé na ko créer brand na ngai na bandaki na Afrique brand et puis tant on a ko ya na États-Unis awa bon makambo za belé tout ça makambo suto ko sala na Japon États-Unis oui les États-Unis banini Nous avons comme surtout au bim c'était talaga tous avons tout à ce monde mobimba mais na bato ba yebinga ba yebi déjà na yaki na ndenge ki mobali quoi ulungwe mboka ni utuloba na Dar es Salaam na Tanzanie ulungwe na Tanzanie oyimba la mode direct na États-Unis oui si na yaki mba mo na New York na continuer ba kamona business ndena kroma ki ko saba business na msusu belé na Japon Dar es Salaam et puis avec le temps ndena ko se retrouver à Houston quand on moni à aux entreprises nangai tout ça makambo belé tout ça la ka awa à part na aux magasins nangai oyo batu déjà ba yebi eza Elmec exclusive fashion mais tout ça makambo tout ça la ka na zana ba bureau ya ba tax na zana makambo na salaka donc na robimsanyo sauter quoi mate il faut bimsanyo za muta business pour batu mususu omona ba ko s'intéresser pour baya mususu pour ba basala mwelo mo beba apporter pelo moko poza eloko yusa moni comment on a géré bata boye mingi na bamboka boye ezala vraiment ma passe na ebi obi solo na obi msanyo sauter kande na lobaki na obi mseze lo msusu communauté kobimisa net ke place ba compagnie nezali po msusu batu msusu ba oya po ba soma bilamba. Voilà, neti awa tozana na kati ya Houston na comedy store na Houston na store mibale na store mibale moko eza awa au moni place bureau na ngeza main office na eza awa eza adresse na habité pour bato Houston pa oui batama muke ona na liboso voilà oyo eza Elmec exclusive fashion toza awa na Southwest 98 West Park Drive Houston Texas 77063 yango na sali appel na bato bayebi toza awa bilamba ndenge na ndenge bato ya mariage tokomola tsana ba américain mais simpli na bosana ezana lo msu ndenge na ba na obimisa ba congolais ba bengaki ba senga ba bisinga talaka tozaka na Amérique il fallait tout ça lo mo pour représenter Congo quoi congolais eza tongama déjà en pleine construction bon ezanga kombo eza déjà eza un pays msusu mais awa pays bandi comme na boyoma bozwa boyoma donc na kati so boyoma na ndepo biso to bige bo biso te public nyos ba congolais nyos ba yebi boyoma eza ya questionnement me repose un peu Sony président Sony yango yo zaki gérant na ye to ndenge nini yango makambo yo te yango makambo balobaki ayene mutaki baki mbongo wana nyonso ya boyoma yango sangwa na kati ya yango makambo yo esalaki nini awa na Christmas awa na Noël awa boyoma ezalaki tozalaki représenter yango déjà parce que ndenge eza boye eza ba préparation to présentaki bato bayaki ba congolais ya Dallas banini donc ezalaki plein boyoma na Houston ozuka boyoma poto boyoma eza Sony banani ba vie miki sikoyo omoni tunanga nini nazwa pe ba appel ebele na kosote ya ba appel na New York na Atlanta et donc biaka yoku tozaki mto aliboso appel non na répondre au japonais au kitope ozalaki ba bisinga nini oh non siko yokande ngolobi wana onga azaki gérant ya na biso président tonto beaucoup la chilanga makele la bi donc c'est kaza gérant te ezali kambo gérant te nga website ba tunyo ba Hollanda tam susu boyoma na ba comprendre ngo bien te leo na expliquer ba tu boyoma elingi loba nini elo wal bosonga na loba na ya ndroit
oza yandwa ya Sony Chomo to ya boyoma ya boyoma so boyoma aza mutu posa muluma zo tunale bosa mulume Jasmine Man yangwana so bina yandwa c'est-à-dire na bien on côté na ndenge esprit bien na boyoma aza mutu boyoma aza mutu te ezape kombo ya mutu te boyoma c'est-à-dire ezarande boye boyoma ezakisangani boyoma singa mwambesa 25 boyoma wana izo définir que kisangani c'est-à-dire soza mwana kisangani c'est-à-dire boyoma donc boyoma to ba do boyoma biso po ngana za te ba ngote voilà ngana ta kino pa pati matezolo na Eli Kabalix biso to na boyoma biso to ebi ngo ezaka yangana ya Sony do boyoma za kisangani président boyoma c'est-à-dire kisangani tinga mwana yangambi rive gauche na yandwa makasi donc na mwana kisangani donc ina yandwa makasi donc boyoma nde na osala ngo eza fier ya président Sony ndenga bandaki yango siko petit na ele ki na ewa bulaki pe musika na memi yango na ba niveau international na Amérique so monite ke soki netika zaki vivant monte ke ngeza la sous dossier pe bongo bono wele la komwana bon soko lobi dossier au moins toza aux États-Unis déjà au moins makamnyo so awa biso so bana kisangani a vient nga président banini c'est bon que son âme repose un peu à président mais ngape mwana kisangani naza aux États-Unis ndé place toza to fanda Congo promo masolo ki toko yango yo tobito sande boyoma nga na kenda tina niveau ya gouvernement américain na ke na registré comme bona c'est-à-dire na minute yo ako sala nango partout en Europe na minute en Amérique mutako zo boyoma ça to bikande makambo ngoza na États-Unis dans les États-Unis yo ne mtokangi boyoma kombo wana eza déjà kraka ka ndenge yigo mo loba contre mi et sili donc mutako mekato bimao na state mususu kandenge za boyoma to bandango awa bakala mingi toke Dallas toke Chicago pourquoi pas men était champion donc on panza boyoma donc États-Unis yangwana et puis na osala ngo te opoza boyoma kisangani na bana Atlanta pe baza boyoma donc mon boulot na osala ngo eza kisangani kaka te na osala ngo pona honneur à Congo pona ba congolais nyonso toza na bord na biso place où vraiment kenda na club tunangani ya okenda ba club bengo yoza mtu bato okenda ba nigérien ba nini et mo so keso ba beta tanzemba ba congolais ba beta ka banze mo kala ba kaka wilo so boyoma bano betaka 100% congolais no c'est ben sur za mukolo vraiment ba tango ba wendo ba père vraiment obibana ba mère ba ki ba bi vendredi za la journée na bango donc nuit ya ba père na ba mère ndé idéologie za wana ba père pe na ba mère ba ki ba beti biloko ba calé ba biloko wana ba sepeli quoi vraiment nanu omole nzamba chache nakata Dallas wana yalinga biloko pour fazo na biga obenga ngai partout nanga sikoyo ouverture za la camp a kitana mona pena boyoma po Caleb Lola ndeko na yo pe asale loko moko na Cincinnati kuna club moko ba congolais pe mais ba kotsaki ga fiti et comment marambe belé club kangam est-ce que yo pena o se maintenir po yo moko yebi au mona msusu ba msusu ba luka po ba casser et ça déjà prêt pour yebi ngala web sera père place aza donc a l'embate au moins mamoto sala au moins début wa Congo tozalaka eza bato ba pour lui bato ba contre yo tozaka bongo biso wa congolais yango na ebisika na sa message donc o lembato za motema makasi kolela libanga na ndenge nini donc attendez na bandi masolo on a vu déjà ba guerre à trop ka kombo na boyoma na batatinga ba message ba blom suna kolbanga na éclater mais tellement mobali au mona kandenge mopa loba grand prêtre quadra nzoto moké kasi bokono te au moni nzoto moké mais bongo ebele donc la place se connaît en sécurité aux assurer pour ni yango na yebisote yango na yebiso moi makambo nde no memelango eza na niveau ya États-Unis na niveau États-Unis c'est-à-dire nini ndenge gouvernement a pesinga de accord d'albino na minute boyoma comme ya yo États-Unis mobimba mtokozonga zate na memela on na likolo on sota ba club ebele ba tsaka liqueur nini par un problème côté ka liqueur ba bomba na CMS ba ni ba licence on ezaba $12,000 mais son option boyema eza déjà na liquor license condiment a dépensé presque ba $12,000 pour na licence kaka pour ba ndeko ba congolais so ba ye ba langwa ba meleza te ko bomba
yo moko yebi Amérique okomela balikere boye te nde tomela awa parce que awa toza na elmec eza déjà bord ya boyoma tomela balikere na biso mais quand nde nayebisi bato na odecevoir nanga bango te bakosepela pourquoi pas te bord na biso baartiste na biso bayaka bazala mpe fier bayebi ke toza na États-Unis toke na bord na biso baobetaka nzembo ya artiste wana olingi mpena olongola mpena donc ekoma mpena ke bato bayoka banostalgie na ndako bayebi aya na boyoma bazomela kitoko bayoka mpe banostalgie voilà kaka bilenge ya boyoma na kin donc famille le défunt le président Sony donc bazwa en esprit ya bien te banini donc ezaka leki na bino azo continuer ma solo donc na niveau international vraiment so bomona image ya kitoko ne toza bose moke image Zamba image moke image yimone mdo azo traiter biso kitoko boye ne tovandi boye au senti pena Lorenzo pena aza pena kitoko boye au senti azo ngala loa moyo pena Texas vraiment balobi bilenga boye nulle part ezaka na kati ya Congo Promo so so nazo ta na table awa akozwa ba business oyo nyoso ezaka ka ya yo ou bien eza ya bato bangi ba associé na yo otozomona habité moke image à cause donc abenda yango déjà ma solo carré quoi abenda voilà nyoso ezaka ya yo ba business na yo ou bien eza ya bato nsusu ba associé to bandi quand na episode bino na robimisa troté na moke na salle entreprise dans les États-Unis na bato ba ibinga déjà naza na ba travailleurs je crois pour le moment na compagnie naza na 12 bato vraiment ba travailler pendant nga bato ka salaire chaque semaine na minute ozo ba Congolais engagé ou ba yango na osala appel nga naza na problème te nga za entrepreneur na osala appel naza na ba américaine naza naza na ba Tanzanienne naza na mindele na wa Spanish naza na Congolais moi na sala na ye aza déjà naza mais na osala appel parce que ndenge masula boyoma zo fongwama na o continuer ko pesa ba emploi ebele donc na osana besoin vraiment ya team ya mnene équipe ya mnene pour na ko faire marcher na osala boyoma eza place mo o kolia à la congolaise op o sepela la congolaise voilà na osala appel na osana besoin ba congolaise na cuisine na osana ba petite sœur ba petit frère o balingi ba ya vraiment ba emploi ba offre d'emploi kozala to bandi awa ndenge zo kende oyo moni oyo eza elmec exclusive fashion on ebsabino eza magasin na ngai ya bilamba mamba forme kande na lobaki eza awa déjà na Houston Texas mais bakala mingi te je crois dans 2 mois na travailler na Dallas ba ozwango donc mamba kazaka nini ba ozwango na Dallas bakala mingi te bakande na lobaki ezaka Dallas te to continuer voilà to continuer awa oyo moni oyo eza makambo ya taxe tozana kati ya masolo ya taxe naza na minute oyo do bandeko tu Houston awa sa taxe na ya propre à se retrouver au vraiment ya mwana mayele donc tala naza na kati ya industrie na 8 ans na taxe na sala la taxe eza te o ya kopepa moto nyonso aki afongola bureau na se nzete banini oza taxe vraiment professionnel oye vraiment na ko maximize na refund na yo na kambo nyonso c'est bon aoye ozaka partie ya business nanga eza tozaka na partie oyo tosala makambo ya télécommunication bapareil téléphone banini makambo nyonso natekaka bafone toza na équipe na nsima oyo babongisaka basalelanga basala mpona kobongisa bafone banini na bakarte yango obenga monde entier makambo nyonso eza disponible awa na kati ya elmec donc toza presque partout quoi vraiment tomoni de bakarte oyo omoni na mesa awa vraiment tomoni vraiment balobi boye nde Congo tokende liboso mpona boye et puis tolinga te kaka baétranger baya kosoutenir ye fo biso moko mpe bacongolais toya tosomba po de nazomona biloko eza chip donc na basi na mibali bakose retrouver bolata bien babord eza taka oye en fait aussi kosala solde ya 2017 ne omoni maison boye eza un peu biloko diminué mais bavanda na ngai boye nde tozoloba après 2-3 semaines ozala kotonda biloko ya ndenge na ndenge kozala awa en plus de cela na osala appel na obakisa na bato nyonso donc ata soki oza na mariage nyonso oza na nini bakala mingi tokozala na babiloko ya bamarie barobe na mobali na mwasi toza na biloko ezouta Mali ba super basé riche eza na ba super basé riche ezouta Mali
ezoya awa outil direct Bamako ezoya awa donc tonga to sala awa za retrouver mon blog makasi participer donc blog nyonso ozo awa tonga to sepeli sabatu quoi. Vraiment merci beaucoup Dani Lorenzo. Dani Lorenzo. Nabi gendo obi ozana Houston ozana famille no a ovani moko ou bien na éviter wala na bakatimi. Bakatimi ba yokota makamo. Vraiment yemo alors que ça bakatimi. Vraiment Dani na éviter pour eloka kitoko eumela rate neto zali awa poto visiter nini store na yo nyonso et na habité message ni rosa lango na ba congolais belé OK ba koki koluka net ba yape ba koluka pe moi quelque chose et puis monsieur peut ne ba yape pour ba luka mo ba emploi ou employé bango donc tout ça. Na message non sala na lancer vraiment appel quand on a baki masolo boyoma ezaka clarté na sala on a système ezaneti bar and grill but va yebi déjà masolo c'est-à-dire cuisine ozala na lancer appel déjà na maman na ozana offre d'emploi pour na maman vraiment ngi makambo lamba makala congolaise na petit sœur petit frère na so net ba rejoindre na habite numéro net ya office. Numéro office is 832 757 7141. Là, le bango sous na le français is 83D 757 71 41 81. Bon, on directement na salle appel wana et puis quand on a lancé soit appel na ba congolais nyos ba otalanga na États-Unis naza leki na bino ya na bino frère na bino ndeko na bino. Donc eloko na osala boyoma na osala ngopona ngate na osala ngopona amour ya Congo yango na sengi appel na bino nyonso tozana au grand ouverture na Congo Promo na yemoko de Senskoba na muke image à la caméra donc bozanga te nzambe na bango bozanga te oza ouverture boyoma boko sepela na ebike ba nyonso bolandanga ba salamu na ba mingete na ebi président Fule Lukisu petit na oyeyo parce oza yo mo yebi président na nyonso partout bazana ba mingete na ba jise kashinde Rami Messi petit na bino yeyo na continuer te bana bimisa bakati te na habité dans un libre pour muke image na ebi tikeli biso matao na bimisa bakati te ya bato o ba soutenir canet yo ata moralement o lobi na bato nyonso donc na ba vie na donc so na bandi ko bimisa awa donc na habité lisa mulai donc continuer à vraiment babi bilenya boye balobi nulle part Hervé Mac 112 na kati ya Etiel wana on a salué Roli Chalupa sans okata ote na obosa na pour le moment président Feli président ba congolais na Chine Mobimba la fois passé na beta qui président Feli président ba congolais na Chine Mobimba donc nazaki na Hong Kong na kenda Hong Kong na bungisa passeport non vraiment tala ka bungisa passeport américain na bungisa passeport na Hong Kong na benga ka président Feli vol ezalaki na ke 19h président Feli passeport ebungi Lorenzo oza wapi président Feli azaki na Guangzhou ngazaki na Hong Kong na bungisi passeport na Hong Kong mais na bengi président Feli na Guangzhou na ke na aéroport moi na voyage zate personne okende te okende ni ata oza na passeport ya ba kolomboka il faut kaka kandenge zalaka na ozonga na ndako boye après 3 heures du temps président Feli benga Lorenzo zwa number oyo benga na mtu oyo za mtu mwalo bia lokoti passeport mtu azana Guangzhou ngana bungisi passeport donc kaka nous ayaka na kati aéroport na aéroport kaka wana après 2 heures mama ya misu donc obiva over kindogi na omona to nini na bengi mutu na Hong Kong na ville kuna donc talaka kamtana Guangzhou ngana bungisi passeport na Hong Kong c'est-à-dire amta makasi président Feli ba salam na ya moyo ba merci à trop na koma États-Unis bien petit na kandeng zalaka na bakala mingi te bozo ngana na Manila Philippines na zoya vraiment babi ro akenani ga kado babi Dani Lorenzo très fort donc ya olobi la route te ngamoda na sur place les route ali solote ngamona sur place donc merci vraiment Dani ndenge on limite l'invitation à biso de Congo pour biso to ya place Congo la sala musala en tout cas na c'est donc vraiment ba félicitations belé merci ndenge tout monde pendant donc compagnie donc kitoko
va travailler nyonso donc elengi tout na bazawana bazate banini voilà ça va donc on a salué Chico Sam nakata champagne Chico Sam babi président na bango Pichu Mbongo le président Pichu Mbongo nakata champagne on appelle lisusu donc otopesi babi parti matezolo bacho champagne bacho na peso ba mote baso zali na pesi batutu Don Samouraï na pesi bino ba mote na pesi batutu tonto beaucoup Jasmine man de monter ma choc label babi après awa donc il pas Vanessa Basele monter ma bombastique to bo santé les beaux babi mokili ou asimi ma moi la carte Houston dans la pesi bino tout ba mote babi Gloria Yaweli la Cléopâtre des États-Unis moi si qui togo PCLeng Jessica Nzinga la pesi Deborah Berodes moi ça pembe napesi Oliva Mosisi donc ma petite sœur basi maravé na Aris Kaloso napesi bino bambote napesi Naomi Mukanya Naomi Silumba napesi bino bambote batu tout o balingaka dessin scoba donc napesi bino bambote quoi donc émission na bino ngo tozana muke image auto remercier muke image donc balobi Zambe na bango donc italaka ba image en maye kosa nazo biso maye kosa donc Pascal Yombe toujours Bank of America babi président Paul Fikipo et au monde en héritier Fikipo aliwana Gigal Fikipo azaliwana dans la pesi bino tout bambote ou bolinga dessin scoba quoi ciao.